la vidéo oyo nauti poster sur la chaîne. Alors, cette vidéo oyo ngai na poster eza vraiment na importance capitale. Que chacun de vous bolanda yango na bokebi nyonso. La vidéo est là. Vidéo on a posté bino est très importante pour que chacun de vous alanda na bana na ye botala bokasi ya oyo ezali koyela biso. Makambo ebele ezali koyela biso na vitesse mosusu. Il est grand temps que chacun de nous, chacun de vous a sa responsabilité na ye. Lelo na sala émission que nous na lombango na kamwa vidéo moke oyo pour na accélérer bino ko bisa bino que la vidéo est là. La vidéo on a posté les bino za on a sur la chaîne oyo na kelaki et pas y encore compagnie. Alors bande ko bana somé ko le Congo présence na ngai kuna esika ya Koko Mpemba boyebi histoire ya Koko Mpemba te na recommander bino de chercher, de demander aux politiciens, aux musiciens, surtout les ressortissants de la région de Bandundu. Renseignez-vous. Une mission inutile, mais je vous dis, je vous assure que c'était une mission vraiment très importante. Et ça pour l'intérêt à Bissonionso. Intérêt à Bissonionso, la vidéo na posté. Ce que moi n'est que zonga awa na en ligne, en direct. C'est pour vous signaler que la vidéo est là, c'est posté. Et vous allez voir bolanda yango, bo partager yango. Et bo vandi sa bana na bino. Bo vandi sa bana na bino nyonso. Bo bi sa bango gravité, bo la sa bango gravité à makambo yo, o ezali koyela biso. Eza koya na vitesse mosusu. Na ye vraiment na bombango po etena signaler bino. Les choses o ezali koyela biso na monde entier. O ezali koningisa monde entier. Ezali na bokasi ya bankoko ya bino. Ezali na bokasi ya nzambe mpungu tolendo. Nzambe oyo bakosaki bino bo négliger ye. Ye de mutazali kokweyisa bango. Écoutez-moi très bien. Kokweyisa bango. Kokweyisa banani? Kokweyisa ba vampire, ba élite vampire. Oyo bale makila ya, oyo bameli makila ya bana. Oyo bale bato. Oyo babana kolia bato. Anti-dérapel. Bato bosa komona ba yela biso religion, ba yela biso nyonso. Bandeko, bolanda très bien. Ba uta wapi, ba uta na Kazar. Bato wana Kazakhstan kote kuna Russie, ba banaki kuna. Pratique bozo komona lelo, bokomi partout, nazo salon pote ba mingi bozo mona. Mais quand va konzango nyonso ba elite nyonso ya monde, bazaki impliqué na kati ya ba dossier oyo ya makila ya kolia bato tout ça, ya ko violer bana. Non. Biloko wana babandango depuis bakoko na bango eza makambo ya lelo te na ko rappeler bino na butu makasi po ete ya koningana ana tanda ke to loba to koma lobi to ko rappeler bino na émission ne lobi boy sabande ko epele to pese bino promesse lobi na 20h to na émission à 20h to komi na tango moko OK o aza ko landa vitesse mokili ndenge to kende te a ko regretter. Je vous assure, tozala attentif. Tozala attentif, toyeba ko kimela. To kimela oya biso. To belela ba oya biso ndeko tika lolendo. Siko ba mbazo bisa yo okosa bandeko musu ete. Lokuta bazo kosa na bango. Nzambe te tozobisa bino. Nzambe c'est dans nos cœurs. Nzambe ndeza motema na biso. Nzambe ndeza kati na yo. Nzambe oyo bankoko no babelelaki ye wana nzambe. Bato nyonso bazo kokanga bato so kima déjà oyo nyonso bakuna na bokebi bango nyonso ba elite ya monde entier boyoki makambo ndenge ezo bima soki boyebi te renseignez-vous bokobisa bino ke oui effectivement bazana ba problème ya makasi na monde ndingisa mokili oyo makambo pédophilie makambo ya makambo sala mabe ya bana banani basala ngo bakonzi ba élite ba konjo ba dirigeant monde ou diriger monde. Alors en ce moment bazo ko baté par où passer ba yebite ba leka wapi ba kima wapi ba keni wapi ba yebite non e kon ba ndongo na la ko ba ndongo ezali kaka ba nkoko biso za ko belela nzambu to be nzambe tata mpungu to lengo tato to ko benga kalunga nzambu to ko bela butu na moyi
tata na biso tata kimbangu dans tout monde to kobelela. Bandeko, rien n'est trop tard. Il est temps à chacun de vous de rappeler, surtout à vos enfants, que l'ère est grave. L'ère du verseau est là. Et dans cette ère du verseau, la vérité à nous, ça kobima pote, et c'est là que promesse. Era verseau y était pour ngana yo, ma prière na biso de Nzambi, ma prière na biso de, et comme c'est ère de verseau, non. Et allez tango na Nzambe et koki pour être salam. Et bateau nyonso, oyo bazako, bana problème lelo, et ça bateau ba yela ki biso ba religion wana. O ba yela ki biso ba religion wana, bango bato bazana ba bombami na kati ya ba makambo nyonso ningisa mokili. Ndeko na ngai partager, ndeko na ngai tala vidéo oyo tokende kobelela bankoko. Oyo ngana kende kobelela nkoko munene kolo Kongo ya ntotela. Ou asimbi mabele ya Kinshasa simbi Congo dans totila koko wana botal ba vidéo mi bana poster bino de marche ngana salaki na kombo ya bane longa nyonso poete to longa likambo tozo ko sala poete kimia ekota biso boyo kama loba ya ki Congo te abenga muto azo po sengela kina loba ki Congo isikana se tuvaki wana pona ko capter pona bankoko wana ba capter message voilà et les cas très bien matondo mingi nzamba sa kati na biso bande ko s'il vous plaît bota la vidéo wana bo pesa bo laksa bana na bino o cérémonie to salaki wana na maloba bimi wana ezali oyo maloba oyo ekoningisa mokili mikolo eza koya ba parole to pesi ye o to sengi na nkoko wana nkoko mpemba o ba yebite botuna bato boni ba meka ko koma sika nga na tiaki makolo wana ba koma te miso ba koma me bazonga te na bandako na bango babika te po te bisika basakanaka nango te rappel nazolobela bino ke lie wana basakanaka nango te me soko monaki na komaki soko monaki na space na sali cérémonie na sele wana na kombo ya bana elonga nyonso bo baza kondimela tata eza lokumu mpona biso nyonso toakomona yango ke bilembo ebani komonana deja na kati na mokili bilembo eza accéléré oyo tobani oyo anondima te na siale bino bolanda ba vidéo mibale na poste bomona passe na monaki po ete na koma wana botala ndenge nini na komaki wana e oyo nyonso asali comme cérémonie eza mpona lokumu na biso nyonso nkembo ya tata nzambe ezala kati na bino matondo na ba oyo nyonso balandaka biso na tv lolaka ya nguluzi kimbangu na sengi na bino lobi na 20h tokodevelope yango nyonso oyo aza na baimage mosusu eza koleka na ndenge baza kokima bango nyonso bavampire oyo baza bazombi vampire baélite botindela ngai yango comme ça lobi tomekanani kosala ndenge tokosala po ete tomeka kolobela yango po ete bandeko ebele bazoyeba te baza na kati na bobungi ebele mingi na kati na biso bana kati na bobungi bazoyeba te ke mokili ezokende na vitesse mosusu bango baza na kote mosusu s'il vous plaît bandeko bolakisa bana na bino vidéo wana bolanda wana bokebi nyonso bopartage yango mingi voilà matondo mingi nayika mwa mokuse wana tokutani lobi bolimbise mingi mpo lelo vraiment nazalaki na bacourse ebela kosala nazwaki tante mpo ete na prépare émission lelo bolimbise me bavideo natieli bino yango wana epuis tata permettre bino bopartage yango apermettre moko na bino azwa koreza kolakisa bandeko mosusu bandeko wana mpe batinda bandeko mosusu bayeba degré nini oyo bankoko bayokeli biso mpo esika wana nalabima vivant te meme nga moko nazalaki trop sûr ke ayokelaki nga mpo abanda na poto motema notinda ngai kende il faut koma wana il faut koma na ta ya nkoko wana bainsistaki koko yango mpe andimaki tokomi wana bomoni ndenge lekeli vraiment topesi matondo mingi na nzambe tata topesi matondo mingi na tata kimbangu na ntumunwa na bankoko nyonso oyo bakompaniaki biso tina esika wana ke toresir yango toresir na biso bino ke na kombo na bino nyonso toresir yango maloba wana oyo nalobaki boyoka yango bien maloba wana nalobaki toresir yango e maloba wana eza kosala eyosala action malobonga nalobaki na kati na esika wana botuna bandeko bozo barenseignement botuna oyo oza na besoin ya koyeba encore plus ndenge nini boza numéro na ngai téléphone bobengi ngai alors comme ça tokoki kosolola très bien me nzambe tata azala kati na moko na bino esengo na ye elata biso nyonso esengo ya tata kimbangu da ntungunwa
esengo ya tata mpungu tolendo ezala kati na bino oyo kombo ezoningisa bango bazali na bobangi na ntango toza koloba oyo na bisika bazali bobangi bazoba teke la grosse main oyo ezoningisa bango oyo bandimaki te yango wana tata kimbango azoningisa bango po babomi be na Congo bale be na Congo batortire be na Congo bakofuta karma yango ebandi tobisaki bino tolakaki bino ke bakofuta bomoni babandi kofuta yango esili mpe nano te bokomona balobaki bango moko fin hégémonie occidentale bayebaki yango bayebaki non suka na bango ekoki ntango ya nzambe tata ekoki donc ntango na biso ngai na yo ya kobanga ezala sute to na elikaki nzambe azali kati na biso matondo na bino bozalaki wana bozalaki présent bolandi biso en tout cas na recommandé bino na senge na bino bolanda video oyo esika na komaki tie pa nkoko mpemba botala eloko nini elekaki kona comme cérémonie et bozala vigilant botala oyo eza koyela biso liboso oyo eza koya na mokili bozala vigilant pokoko wana basakanaka na ye te bozala vigilant bokoyeba ke bakolo kongo wana bazali e bakolo kongo wana balamuki batelemi mpo na biso mpo na nga na yo mpo na bana na biso matondo telema tv ya solo losako na bino nyonso bandeko bozalaki wana présent matondo na bao nyonso baza kosoutenir chaîne na biso oyo nyonso baza koyebaki ya solo ke chaîne ezosenga mpe tosoutenir yango mpona bafrai nzambe apambola moko na moko na biso tata azala kati na bino vraiment tokutani lobi 20h ingeta ibobo